baza pena batu baza batu o baza pena baza mitema ya batu mitema ba vrai ba conditant que ba nationaliste ba congolais nyoso biso sto ba congolais ko bango à part que za ba congolais to za pe batu o nzamba kela baza batala souci la population surtout population 99% pour ça 99% il y a chômage à Namboku 99% papa est-ce qu'il va tenir compte que ba bima kana ko débrouiller pour confiner vous êtes confiné mais ko changer ba tcha ba mesure d'accompagnement parce que il faut pour toujours que ba sango ba do ezoya ba do on peut-être pas ko tcha on peut marque ba mesure d'accompagnement et ko accompagner ba mesure wala ya état d'urgence sur ba mesure wala ezati papa et c'est tant to vendre on dit que vous a bombe peut éclater hein nous allons mutako supporter on te moi venir pour exploser hein ba be makasi mesure d'accompagnement des athées papa ezate atamuke voir même ba masque ba balata banini tant ba balata ba osomba na mbongo mutako se akangi bonanzala na max akangi na banzala vivre nene comment de souvent on va exploser bou aboje lo tant on va boire on mamu et puis c'est mabe bacha ba mesure d'accompagnement papa so ba lingi pena to vana palata 2 ans bacha ba mesure d'accompagnement so ezate so ba baxi sous ba congolais ba aussi porter soutien Papa, mbote papa. Nous avons précisément l'Angélie dans le quartier 12. Bon, ça dépend bah mesure mon condiambo ka uti ko zo apona 4 semaines ya confinement. Bon, to se permet en makas puisque les a un avantage na biso. Les a un avantage na biso puisque ceux qui y a juste mesure en été et qu'on risque que biso to tomber dans maladie na alors ils a propriété mais vraiment pour la mesure azuana que se fait dans makas ça va bien. Bon, concernant activité autour de ça la moment oyo donc la place où c'est sur ma biloko vraiment biloko eza comme matamakas donc biloko vraiment eza comme matamakas yango na minute vraiment na occasion oyo pesa melinga na ngonga oyo yango nazo profiter pour lancer message mbalama ko na chef de l'état pour que ameka ko tala vraiment biloko donc ezo mata na terrain vraiment donc ya ko sakana te ameka ko tala yango vraiment donc ezo ko kate ko bina boya wenze osomi biloko donc eloko ezalaki na 5 000 francs au Kénébolelo, au moins on a 6 000 francs, l'obiso aux onibos, au moins on a 7 000 francs, alors qu'ils ont compris toujours Kende vers Wapi, donc ils ont compris vraiment. Donc vraiment pour la mesure on va kangi zando, donc net biso toujours kokanangote, c'est parce que biso na kati ya Kinshasa, donc mbongo pena et où t'appelles na kati ya komina Gombe. Donc juste nous akangi commune Gombe boy zando ezao kangama activité ça bloqué donc ils ont monaté nzela ko persévérer donc ils ont bloqué l'activité c'est bloqué donc ils ont kokati donc na minute yo nazo lancer message juste na gouverneur de la ville monsieur Chantini Ngobila ameka ko yoki la biso vraiment donc ameka ko fongola activité et travailler nous avons travaillé liboso donc ils ont kokati makama confinement au donc to kokate vraiment ils ont kokate makama c'est bloqué donc ils ont comprendre pété biso que ça étudiant les autres vendre kaka boye et le comment ils ont marché té activités zo ça maté donc ils ont comprendre té faut on lancer biso message mo est-ce que année aux années blanches ou des années blanches té donc faut préciser biso vraiment précision bien ezala c'est parce que biso ils ont kokate vraiment faut préciser biso chef de l'état mi kakoloba après ça biso mesure nini oyazi pona biso donc toujours mon on dirait bando bazana désert donc papa kolobela bango azate donc toujours linga été papa mokonzi chef de l'état mokonzi
Papa Mbote. Papa Mbote. Mbote journaliste. Alors, il y a mon Tchangou, depuis le Gambo et bandit état d'urgence, n'a pas confinement à Gombe, constant au sali, avancement, de baisse. N'a pas faire. Bon, constant à sali, depuis ma Gambo et bandit, en tout cas, vraiment, baisse et Zamakasi, vie. Gouvernement malgré annoncé confinement et loco et je peux sa peuple passi. Il fallait aluka ba moyen moko ya ba ravitaillement au sunga peuple donc ba privé ba tout ba bimate ba tekate ba fala bandaku mais eloko moko te ezali wana ke ezoko sala ke peuple a mona ke moi facilité moko bo ezali ba biloko nyonso to ezali pasi pour ni toki jana ba Kenya ba tu ba piller puisque social vraiment exacté baisse et côté makasi confinement oyoyo baisse et côté makasi lelo awa okosala ina bakonza mboka pe na gouverneur de la ville pe ba congolais par rapport aux maladies est-ce qu'on dit maladie ezali pe kosala ina bakonza bon maladie vraiment ezali tozoko ndima malgré depuis makamongo bandi ngai moko na misuboyi même na télévision même il a eu quelque part, on de quoi famille, on de quoi quartier, on a tchango, moi malade, moi quelque part, kotoyo, a joué épidémie, on a en tout cas dans la monité. Tout ça, kaka koyoka, lelo, nombre mati, lobby, nombre mati, mais ici, quand batango bazo belela, là, est-ce que bato bazali, tout le monde n'a noté. Mais le corps est malade des alliés, du sauton du Maraca, je suis exalté. Tout le monde a bakonzi baluka moyenne ni bakoko tia ba donc tokolo banini donc batia makoki pona ko luka ko sunga peuple en tout cas niveau tozo kendele peuple a comme la suka déjà difficulté côté makasi. Ok. Papa Mbote papa. On a pharmacie, on s'en bakisi par rapport à corona, to yo s'en bakisi maladie. Ah par rapport à corona te maladie mususu kaka. Avant corona il y a ba maladie zala ngo déjà. Ba malaria zali, ba typhoïde, ba diarrhée, ba nini. Le seul moment on bakisi ne zala raté pour la corona. Tout ça déjà corona maladie tala de façon de se fendre là, tout ça confinana donc par rapport à corona so totali bamboka ya bamboka kuna minene par rapport na ndenge moko bango bazo sensibiliser na bamboka na bango par rapport na biso ko to tozomo nonga neti moi vrai moi faux so totali neti na ndenge toza boyi na kati awa soki penza ke no eza na kati anu moto ko sala awati donc nzambe ga yemoko ebina e gouvernement ndenge no sazo tamusela ngo yé kaka parce que monsieur le museo sala te alors nenya bete état d'urgence le 4 semaines bakisami et ça ko aider bino bana changu zambe kangami to ko senga ina bokonzi mboka na gouverneur ya ville ya Kinshasa ya fuiti makasi ya makasi ba état d'urgence ko eloko moko te yomba moko ba ina tongo boyo no ko bima te yo peso eloko moko te nilipa nini te ba biko bima te ba kangelo kadena so yo tikana ndaku na bana na mwase sko za ndenge ni to yoki na bamboka ba pa ono ba ina porte bobu ba to yo ti saka loso $200 mais siko yo ya biso kama moko no ko bima te na ebite bino moko boza na katwa na parents même parents bima kana tongo atika ka mo mikate na bana so mba moko situ ba boy ba kangelo ko bima te fanda kana ndao na ebite est-ce que ça ndenge ni le gouvernement nyoso wana ye moko kaka na état d'urgence na ye moko kaka nyoso kaka ye moko mais tozo nyoko mapasi mituko taka donc vraiment moi ezati toza ne loko moko te ya brisque makaka provision te loko moko te ok ouais. noko mbote na mbote ko awa toza na changwa na bitabe na katai awa na kara banda kopa banda état d'urgence bandi pe bakanyi misala bakanyi bachangu Gombe yo te coopérant au mona ngondeni
banda bakangaki banda malado yake bakangaki ngoko na biso na mnicho biso ba coopéra tozolia biso tozolia na biso biete ko bezoleka kitoko te mais tozobunda mke pour que tous un fils quand même matembe par jour bana baliaka sur ce tozo souffrir pour mbongo eza na circulation te kolia na biso pasi na bita bino ba konso bazolo banini soki bokofongola biso mboka pour que baactivité ezonga na voie normal nayebi te wana eza makambo na bino bakonje siko vi ya nini vi aya tozovivre na difficulté mpo na mnicho difficulté ezali banda le 19 bakangaki mboka ti lelo tozovivre na difficulté mpo soki bamosusu omoni biso tozotambola boye kolia moko ya bizarre mais mfisi ngana kende kaka naloba mwa biloko tolia na bana kaka voilà merci papa mbote na yo mbote depuis le confinement ebandi na ba état d'urgence état économique en tant qu'opérateur oza kosala évaluation nini en tout cas ce qui est vrai on est en train de vivre moment moko autrement vivre avant confinement. En tout cas, depuis qu'il y a des mesures au gouvernement Azwaki, il y a qu'au bloquer circulation, il y a Batou, Baouta province, là qui n'est pas province. En tout cas, économiquement, financièrement, tout le monde ils ont circulé. Par exemple, tout le monde que chaque fois, Mutu Bandundu, Kikwiti, Batou Bayaka, tant Batou Bazoa, Rosumba Biloko, Bazozonga. Alors, moi, activité financière est normalement. Depuis que ma mesure en tout cas, on est en train de subir un fouet du côté financier. Au conseil, il y a un patron de la ville à Kinshasa et puis numéro 1 République par rapport à la mesure préventive. Et puis, on va prolonger pendant 4 semaines encore. Non, en ce qui concerne la mesure, je suis d'accord. Parce qu'il y a une maladie, pandémie au Tozanango, à travers le monde, ils ont été belés. Et ceci, ces mesures, je ne dirais pas si, mais ces mesures sont prises par le fait que tous allons protéger contre cette maladie-là. Et je salue ça. Souffrant que Nanzala, pendant un temps, nous savons que nous allons demeurer éternellement et qu'on va lever. Souffrant, nous sommes d'accord pour la Kondiamboka. Souffrant pour ce temps-là, et puis ça va passer. Au lieu bâtir la liberté, la circulation et puis de transmettre le virus. En tout cas, je suis d'accord avec les autorités de la ville. Merci beaucoup. Papa Mbote na yo? Mbote, monsieur le journaliste. Par rapport à la mesure de état d'urgence depuis Bandaki pour la maladie Oyo, vous avez santé, côté cannabino, difficulté ni bozo kutana na kati makambo depuis Bandaki. Bon, difficulté to nango ezakaka de vente eza penza te mbongo circuler te. C'est comme ça yango tozana. To sanga na mokonza mboka amekana ko mais tosenga bafongola net frontière na biso ya Bandundu na ba Congo mbongo ebanda o circuler. Yango mto eboma biso ko to makasi. Chango penda biso to fonctionner mingi pona ba transport mitu ekendaka bamboka banini mais tala mikolo donc voyage ezate circulation mbongo ezate donc ebomi fort te akosenga ezaka mokonza mboka azwa solution na makambo etali ba frontière entre ba Congo na Bandundu circulation ezonga normal na ezalaka nango banda kala ekosala biso mwa bien. Ok, merci. Ngai loko nakoloba keno mokonda mboka afuta bato mpo mwa circulation ya mbongo ezala. Non, bato mosusu mpe bazolela tala kaka ye aza mokonda na biso donc napesi d'abord respect ebele aza mokonda na biso aza mokonda na biso apesi respect ebele afuta bato mpo mwa circulation ezala na mbongo bato ebele mpe
Non, ça va te. Au moni soki ezaki ça va mais batu baboye banga ba le kaboyete. Bat bazo le kaboye po pas ezali. Yango moni moi ba fana ba paleza te po batekateka moi ba biloko po ba vivre moi muke. Yango abi coup de chapeau na mokonda mboka mais talaka biso to lingiye mais afuta batu po circulation za la mboka. OK, merci. Papa Mbote papa, oui, de respect, il y a une norme préventive il a déclaré mon Konzamboka pe gouverneur Kinshasa, mais nous devons sentir banda makambo et bandi, puis nous conseillons la bakonzi pour la bongisa mo inabiso. Bon, merci pour la question Pessingai, mais la robelo moko, mais c'est éclaté, et c'est éclaté mais bayo kangai partout bazali. Makambo o ya coronavirus. Gouvernement tika bavantir salawana etika bavantir so wana maka mususu baboy ko sa peuple baluka stratégie mususu oyo bako mema peuple mais bakosa te tozoyeba makambo ele kana Gombe kuna enanu toyokaki bakangi ba Rwandais ebele ba généraux sans fonction toyebi yango 2 na Gombe kuna toyoka ozofina ongana ba polele ozofina mais na Gombe kuna batika bamanti ba sala wana bai bakema kamwele kana Gombe kuna biso tout oyebi yango yo awa na chango do vivre vie nini na vivre vie normal na kolongo pe cash nango comme tous les hommes qui marchent et le côté malade des RDC te batika kosa biso so malade des RDC awa mais toko folo ko ba minzo. Merci beaucoup. Bon. Et là, on a joué ça, Isali. Tu as vu que maladie est continue dans le monde. Dans le monde, na biso oyina. Si comme dans Congo, Congo na biso maladie Isali et Isali justement dans bisika bango bazo lukakuna. Bisika bazo sala ba makambo ngula likolo. Mais batika aventure parce que azana kanda. Balobaka soit que non mutu ami se protéger que asali ni ko freiner katanda ko misala batu ezokufa école ya bana par terre siko toujours vivre comment bana on a vite aux ndenge nini c'est mieux on se protéger de protéger bana biso na classe biso beto sa musa to se protéger ce malade na kata Congo. Mais bisous de la chango, mais il faut tous zongo pour bisika partout, salité zali, ba terrasser, ba gouvernement, ba commerce, ba bon, c'est ba terrasser. Mais nous tous on va vérifier ça veut dire esaté, parce que kosa biso. Alors tout senga ba konzinde, ba lo ba biloko ya malamu, ba lo ba malamu po congolais azana esprit moko ya kotambusa mokilo. J'espère que les gens qui ont la peau non, il y a des bactéries qui ont été des abouillés. Ceux qui sont malades, oui, ils sont malades pour la Congo Mobimba. Ils sont dans le monde entier. Pour mes athées. Mais ce que le gouvernement des fois à en prendre charge. Il y a quand même que si réellement malade, ils ont charge. Ils ont charge. Il y a un individu comme moi. Ils ont pu faire ce que noter. Donc il m'a rassuré, bon attends casque yo mo na okabi ngote oyo tie besoin de to so ba casque to so ba casque to ko neti ba baba to ko tambola na ba fulu na ba casque bana to ko izolo banda tongo tipo ngote kanga izolo pona malade za na mboka bon yo mo so gouvernement parce que charge des années yeb sango malade za auquel intérêt ba ndundwa wa contrôle parti ba wote barrière médicale ministre ye alongo ba barrière mais na butu ba pester ba zo yo mo so zo kanga pona casque te ye mo na munoko na ye abombe lo ko mo te mais en attendant que aucun côté wapi casque wapi masque na yo papa gouvernement mboka za mboka na yo to kamba biso papa Félix fongola no miso makambo yo so do mona clarté limiter na makambo susu to sefe ndenge okomi ko kanga bango moko bongo kanga pe na muto o nga maladi kuna ba l'exception be image ya muto ngo abeli maladi za wapi to so mona yete mais papa mbote papa ona ti kashine nini kashine
okangi mboka kosomba to yo omoni onde bien l'état lobi ke tolata yango mais l'état kaboli yango te sikoyo biso bamosusu tosalaka te tokozwa mbongo wapi yango nasali ke mpo l'état akanganga te mpona komibatela na nga moko mpona komibatela na nga na bandeko na nga mosusu yango nalati yango mpo l'état akabeli nga te osaloli na saki eza saki alors osaloli na bakonzi banonga mo ebandi vi na biso ekendei na kati ya changu bakonzi bayeba nde nini baomema biso po banda bazwaki organisation oyo soki ya maladi oyo naokomprendre te tozokomaka kokendeka misala eza te tokangami bamosusu tosalaka te tona bakompani te banda tokangamaki na bandako tozolia te baye kolobake tolata bamaske maske yango bakaboli yango te biloko mosusu osala te bakoma oteka ngo ya koteka tokosomba ngo na mbongo nini coronavirus eyeli biso makambo ya makasi eyeli biso liwa tolingi ntina ramba azonga na mboka biloko mosusu tokosala te tokosala ndenge nini tokende ti wapi osala na mokonzi ya mboka mokonzi afongola soki maladi eza te afongola nzela po toyeba nde ndeko tokose débrouiller mboka na bio papa koteka ebebi te boyi ebebi mpenza ebebi mpo coronavirus ekoti na mboka soki eza ayebisa biso soki eza pe te afongola nzela bato bavage biloko eya mpo boye teokoka te tomona mpe te kote bakunda ngai nazali na ekuti ntango ebola ezalaki bato bakufa bamituka ezoleka na bateni makambo nyonso lelo bakekunda lobi bakekunda awa tomona te place bakunda bango hôpital place baza bamonana te sikoyo papa tosala ni mboka yango ya biso obe ya biso te mpo naomona lokola balingi mboka yango te maladi so eza te batika bapolisier so bayekaka wa place tooteka mama lata elamba oyo oza 500 ekei batiki yo siko mboka yango ya bango obe ya biso toyeba te papa tala modele tosouffrir na se ya moi tosala boye mpo bana balia batanga sikoyo bana kolia eza te kotanga eza te basala nini baosala nini mesa kotumba bakiti kotumba biloko kopanza kozikisa biloko bamama tosala nini papa soki coronavirus aoso coronavirus o virus soki eza te bayebisa biso papa ke eza te atika circulation eleka babi soki coronavirus soki ninga pele yebi na ngango te nazoka baolobaka koloba coronavirus tomoni mpe place bakundi bibe bango te tomona mpe ata koleka nde baolekala na mituka te eloko te souffrance baboyi banzela efongama te mituka eya te siko tovivre ndeni eloko nini eyelaisaka coronavirus eza na mboko mpo tomona te eloko te ekomi sikoyo ya la polisi baliaka bambongo oyo boza na eloko te biso bamisu tobelaka maladi ya pema tokoka yango te tokolata ndenge nini tokokufa tokokoka te nakokaka te moya pamba nazokoka te bongo elamba na monoko nakoka na nga te nakufa na nga papa nga na oloba na nga verité lokola biso bamama avec tozoke eteka bamai toteka nde eloko na monoko papa tokoteka ndenge nini toteka boye eza te bakangi biso lokola nga naza na mobali te nazobokola bana etike soki nateki mai te bana mwaye bali eza te sikoyo nasomba eloko bakanga nga na la polisi nakepesa nini papa bazosala biso boye bala polisi soki nateki mai te bana etike bazonyokama sikoyo koteka na biso tosomba eloko tosomba baka tokosomba baka yango na nini papa tozonyokama biso ya ndenge toza boye na ntango tozonyokama eparanga esili bongo papa pasi te papa tozonyokama mpenza na babasa ya ponu na motu sikoyo tobela soki otie eloko oyo boye soki otie yango boye moye ya kobelela eza te sikoyo tosuka wa bantuka boye te bachange loba papa tomona pasi biloko oyo eza eloko moko bakabolela biso ngo ya ofele eza eloko moko te tosombaka nyonso kaka tosombaka na kashi nde mpe tosomba opesa biso fele te bonyokolaka biso na mbula tonyokoma
kaka na Kinshasa tolembi eloko tolembi tuji babenga ko to banchi kumone jisama jumu musoko ye muto bitalo bya jisame ko to bebi manyato hatu jabu to ke baba bana baja kala jibeto el mu bulok ni tuja mun to le biesi noko omali surtout biso ba faire to zala mibalité c'est to kange eloko to kufi bal ba otika na banani po lukela biso solution mususu po na zasu na eloko na koloba exact. Touba, bonjour papa. Mukena ku regrete mingi na makamuye. Bantu nyonso boke na mbongo vesa muna kusuma bima ye. Bima ye yoke gouvernement ifale yani kabila betu yo yampama. Bon si sebe ya tuba no beti suma na mbongo. Mbongo ngo beta zo yo wapi tali obubu ye dollar yo memata. Dollar yo memata ti na ye ya 180 000. Mbongo yo takatuka wapi ekola fufu yo memata ekola fufu na 2000 francs ekola fufu na 2000 francs masangu na 1500 bon muta sala ikimuti kabima ye kana muke na bana 6 nanto muta suma ikimuti bubu ye musuma mbasi musuma mbongo takatuka wapi betike ba kopera beto betia kana ngeme bima na nima ngeso mbongo apebe sala ki betiti bon si c'est bien beta songo wapi beta sala ikimuti papa mbote na yo mbote papa komona nga André kanyanga André toza na changu André banda amo ebandi ya maladi oyo omona mboka ndenge nini tokoni na souffrance te nini te komo zeza ukanga madoki toza na changu André banda amo ebandi ya maladi oyo omona mboka ndenge nini tokomi na souffrance makasi souffrance ezoleka makasi bana totika na ndako koteka te nini te komo ba magasin za okanga bisika toza kolukela za okanga madoki misiki pasi mati lisusu koleka nakoloba nini bazoyoka bango moko bazoleka pe bazomona etape yango kutu tokomi neti bato moko tokomi okufa toke na kufa toza lisu normal te toke kufa bango nde bato bazwa solution mpo bango bato baza mapinga mboka Aqua fresca para beber. Là c'est la vie. Masa awa mbeta mona bien. Kutegeza TV na kutegeza te mbongo ezomonana te to a dollar eza likolo to biso bato osala cabine donc unité à 10 $. So tali pena mystique fort donc pas moyen. Pardon? Batala mamuo etali pena to a dollar pena donc jusque là to souffrir. Maman malade yo donc ememi pena ba crise moko donc moyen te. Toteka ne toteka te. Sina fini. Yom dalo bae. Ala wolo balinga elwa. Bonjour. Ani kambisi ya bandakala na kasi ya Kinshasa kaza changu awa. Depuis makambo e bandi oza kusala évaluation nene ni pe to ekomi nini esa to koma nini komi. Bon to ekomi 178 mais jusque là to yeba te nini eleka. Biso nyonso to mona nga ndenge ezokende. To yeba te pour ba confirmer dans la ville to pour nini to comprendre te. Donc to tala ka ndenge ezokende. So pe ezokende na ba 200, so pe ko ba 190 to yeba te. To tala pardon? To senga bango ba luka solution pour bango nde ba yebi nini ba ko sala po mbongo emeka ko kita mwa muke ou bien etelema po so batiki ka boye to risque to koma na bato moko boye ko dala insupportable parce que kota makasi ta mboka donc ba luka moyen ba chata mwa mbongo na banque
ndenge ezalaka ata bazwi mwa ndambo na FMI kuna batia ata na banque mpo to ekoma un peu moins stable to eza likolo kofutela soki to emati likolo to echute bino bobénéficie to boperdaka bon biso normalement ndenge dollar ekomata boye esalaka biso bien te po ekozala yo ozwi franc na to moko boye ya se ntango eyomata boye esenga soki omatisa mpe na to wana mpo omona moya koluka dollar nyonso wana yaka na tosalelaka baperte apart kochange mbongo tofutelaka mpe bandako toza mpe na bacharge oyo toza nango na bapalais omona otiki mbongo akolia boye biloko emati na wenze epesa biso mpasi makasi donc ezalaka teke lokola naza kambiste mpo nasepela nde moko oyemata eza na mpasi mpo na biso nyonso futela bandako chere biloko emati na bawenze tosenga bango kaka balukaka solution kua obango Bonsoir papa. Merci. Naloba mpona mpasi eza na Congo tosouffrir makasi nde toza boye donc maladi obanda eye tozosouffrir makasi bakangi biso tozoteka te donc souffrance eza makasi na Congo ti lelo balobaki ti le 20 bakosala nini bakofongola nini bakofongola baactivité babakisi combien de semaines 4 semaines wana baboma biso wana babomi biso biso miso tofutela bandako ya bato tozolesa basi na biso baza na bazemi alors qu'est-ce qu'on va faire soki tozosala mosala te aosenga pa mokonzi ya mboka alongola basemaine mosusu afungola na baactivité ya mike tobanda kosala tomona façon kosala bacharge na biso kolesa bacharge na biso parce que toza déjà baresponsable jamais tokovanda kaka boye na bandako tobaye kovanda na bandako maloba nyonso wana donc tokomi vers la chance olia deja cargo ezoki te babisi mpe ezosala te donc tokomi vers la fin donc kolia eza te palais donc bacharge eleki na palais kofanda na palais chaque jour donc mokonzi ya mboka ifazwela biso solution so atayeli biso kwa boye donc tokoliana donc baapplication ya zwaki ameka na kotayela biso donc azwela biso solution afungola banzela abituke bana kosala bien si malade eza tokose respecter mais à manger d'abord ikime balanda oso ana za artiste atembe na utaki bandondo na secteur kwil kimbata na lo babongo vraiment bamuvume zonga to souffrir penza mabe elembo ezate baninga nga bamuvume banda te to zwa mwa mitele kolia pe bandu tozo souffrir penza makasi ndeni mukila biso ebongaka te kapasi na pasi yango wana mbongo eza te ifale bamisala ezonga tozwa mopepe yango wana nga naza artiste ya matata mai ezali maladi ezali pe mais toloba nga naza artiste nazana ya tembe penza makasi lokolanga mwa ata secret nakolakisa yo pe tembe te mutu alima ngai naza artiste atembe nabinaka nasala baaction mpe tindenge naza boye ok baby nga na ye na kati ya kina wa
mouvement eza te nini te na souffrir très fort nayebisa mokonzi na biso abongisa mwa mike mike ala yebi yo kuze sio banda sio uboko wala basoki jana wala basoma batapa na makolo bazali ba transport me basoki ma malade oba nini bao talana ni kuna population bao bazoma ta basoki tana makolo un mètre ngwana tozomona ngo deski basoki ma transport mo transport ezate ou bien basoki mani oza chauffeur ya cargo na chauffeur ya camion zela une sande libano wa mweba bana mabande moko zomona mbutu bato batamba na makolo omoko na kati sikoyo ezokreya mbute ya sipe bato bambongo mpe eza te tozokomprendre aussi c'est sanitaire tala nanu yo 1 mètre ngo wana tala ndenge tozotambola na mokonzi nini mokonzi moko atalaka likambo oyo na ndenge abanda neti lelo tokomi deja 4e semaine yango oyo yo moko ozomonaka tala ntango eza fitakani donc kofre eza nango kaka mpo moyen mosusu osala eza te bato bazobeta papier tala kuna banda kuna na bao bazona bazokende eloko nga labakisa kaka nga jipoman eloko labakisa ezake bakonzi na biso ya mboka initiative oyo bazwika lokola ya gouverneur ya biso de la ville ya chantier ngobila tolata bamaske eza initiative moko oyo ngai juste eza kaka expliquaki me nasali système ya jibrilize par ndenge ya jipoman eloko oyo nakosenga na bango babakisa ezake bazongisa baactivité ezonga normal nde alobike tolata bamaske tolati bamaske mpe tolati bagant obligé esu tolata bagant me baactivité ezonga nango sikoyo normal nde ezalaka esimba epesaka vraimen ekendango liboso c'est bon